bijou d'or mosi elengi bijou d'or mosi elengi bijou d'or mosi yango bandeko na nga babi oyo toza nango tolakisa mpe bandeko mosusu oyo toyebi tolakisa bandeko mosusu mpe basala yango bosaka mpona tosungana kaka ngai ndeko na bino nasali mwa systeme na nga kaka ndenge ezalaka bokoko na biso toyei nango na ndenge ya ananas toyei nango na ndenge ya citron toyei nango na ndenge ya tangawis na ti oyo makasa oyo ya bati oyo ya bandibu babengaka yango soki mite naza mpe na ai na nga pembeni na ai na nga bandeko na nga oyo bozomona kisi monene soki otokisi yango ozomela yango par jour ata 3 fois tongo midi pokwa nayebisi bino bandeko na nga eza mpenza kisi monene eza mpenza anti corona yango natie na moto na nga bozomona donc tangawisi na nga na kati natie ai na nga natie citron na nga natie na makasa oyo ya mite makasa bandibu batie na bango eza makasi ya bien mpenza mpona basante na biso donc tosala yango a chaque fois na bandako na biso ekosunga biso makasi donc tanga ananasi na nga na kati nalongoli baposo te nasokoli yango kaka bien natia yango na baposo nango wana citron na nga mpe nalongoli baposo te natika yango nasokoli yango bien natia yango baposo nango wana donc kaka aine nalongoli baposo na tangawisi mais le reste tout etikali wana natia yango bongo donc soki otokisi yango mpenza ozomela yango donc ya moto donc eza mpenza anti corona bandeko na nga bondimela ngai parce que nga mona nazobisa bino boye rime ebete nga makasi donc nazali mpenza na mbetu kaka nakoka kolamuka te bato oyo bayebi oyo bazalaka nanga bayebi basituation nango toleka nango nabelaki mpenza mais à partir ya ananasi oyo natie citron natie ai tangawisi na ngai na makasa bandibu bate wana babenga yango mite yango nde mutu edenga makasi yango nangi nalakisa bandeko na nga tozongo na biso na bokoko bamindele bazoboma biso oyo mpenza meilleure solution ata oza nango na rimi mais soki okeka na hôpital bakoseli makambo ke oza na corona bakoluka kaka basala oyo mabe babenda biloko na nzoto ya kati yango bandeko na nga tozala mayele donc le meilleure solution tokoki kosala ta rime yango eyeba kosu mama sala kaka oyo ndenge nalakisi bino kaka boye donc tangawisi na ai na citron ananas na mite ti oyo ya bandibu oyo te makasa bati oyo ya bandibu oyo eza solution na biso ekesonga biso boni na tiango na moto boye naozela yango etoka soki etoki esili ya poele nazongo natie na kopo na nga napesi bana na nga moko mpe na meli donc meilleure solution na biso yango mindele bakolekela biso na mayele te biso toza baafricain po tobosana bokoko te à suivre merci.